mama Uno Louise Louise tovo fela mo kwani mo kingulu Mbote mingi bandeko balandi Terroir des Anges TV. Depuis malamu Terroir des Anges TV amela une émission na bino bolandaka mingi mandombe en ligne. Vraiment toujours senga ba excuse parce que Nicolo to travail quitté vie ba problème auto côté na niveau technique kasi émission na bino zaki toujours wana to bandai ko préparer les bino émission na bino et les casus. Vous avez belé pour nous benga biso, pour poser biso ba question, pour tout na biso par rapport à l'émission na bino sur les cacan. Wana tous allez pour lancer un message na abonné na biso nya sur quête to zongi, to zawana pour na bino, pour se faire sabino, pe ko pe sabino ko ndenge to ba toujours beaucoup qu'on a biso ya baindo to za makambo belé où il faut biso to mettre en pratique. Et écriture na bino zawana ndenge to lo ba toujours to ye wana pour na ko zongi sa susu koko na biso. Bato mwindo to yeba ete biso pe tozali na chrétien. Vraiment nazali na mon côté, nazali na ba komazai boyebi bien, to travailler ka na ba komazai bazali ba professeur, ba pesa ka biso pour ya mandombe. Nde to lancer message et pas na bino pe ba abonner na biso ba nyoso bazali kolanda biso. Soki place wana comprendre te benga na numéro na biso eza na ba écran na bino. Benga biso poser ba question na to comme ça ngwe pa ba komazai pe komazai ba numéro na bango pe ezala wana pour na bino. La question est sur vous en a mode pour ça vers bango pour demander ba pour répondre à lui. Vraiment tout le monde na droite na ngai tous allez na papa autour on descend tout le monde aller yende après ça kabiso cours yango de na gauche na ngai pe tous allez na papa Mkwamazai, papa Paul Mkwamazai na biso mususu yepe les lois y intervenir par rapport à l'écriture mandombe neto ko bandana papa voto si moto so que ça n'a pas Paul. Bonjour papa voto. Oui, bonjour. Boni to sali mo mikolo to tournete boné ba bengi ba el balandi ya Terroir des Anges ba bengi ba me poser ba question délai par rapport ya ndenge mo temps libre tikalaki nini oko lancer na baye oyo to message nini oko lancer na baye oyo bazo balanda na biso na émission mandombe en ligne. Bon, toutefois, to remercier ka tata nzambe parce que yelo bina circonstance nyonso to kumisa ndenge otoloba ki ba pare zwa ki mwa kokoso bon mutu ga kutezo zwa kokoso bongo appareil donc tozongi ka ndenge papa otoloba tozongi lelo tokoyandola susu biloko yango oyo tolambaki wana lelo tozoyandola susu po boliango bien tokoyandola susu biloko yango po boliango bien vraiment wana ezalaki message ya papa voto Mkwamazai na biso na centre ya Selembao nde totali na gauche na biso susu tobi bonjour papa. Bonjour papa. Bonne nuit. Sinon tozama na mulu ya tata nzambe. Vraiment toya pour une occasion et émission mandombe en ligne nini oko loba epa ba balandi yo basali kolanda biso. Na kombo ya tata mwana pe molimo santé. Vraiment tosipeli d'abord tokomisi nzambe na biso na moment où tozalaki na temps ya confinement. Malgré na mboka na biso na penza ba libérer biso te mais ka mwa ndenge ba pesi biso quand même ofani. Muto meka kokuta na pe kokomisa makambo na biso. Vraiment mingi pe tozo tenir compte ya bandeko na biso bato moyindo. Vraiment tozali ignorant. Ce qui est donc mon na sali pour comment on a besoin en considération. Yango bakoma ko le biso mutu moni po yeba yebe obo bile likabo. Jango na makomo. Mais biso tangi tozo meka pe kolanda. Vraiment tozo senga na bato nyonso. Po bato na bato bazana kutimi na bango. Mais na mokilo ce que vous avez écrit vraiment vous allez néant. Mais biso nzambe na biso papa Simon Kimbango tanga pesa biso écriture ya mandombe nde seni papa te na aneo tozo keni na ba centenaire to limito fete ya lingomba pe to pesa importance na makambo nyonso ko papa Simon Kimbango alakisa écriture ya mandombe. Est-ce que même aux sala makambo no sur la écriture ya bapaya valeur de zalate mais malamu to laksike biso bato mowini to koki na nyonso tozana lingomba na biso tozana écriture na biso eloko tokola tokozala net kaka tolanda ka bamindele ezati yango biso moko tozunga nde na nzela tolanda oyo nde bazolakisa biso
parti sotali bien na sima tolandaki la fois passée pour kolakisa importance ya écriture malgré ndenge mpe toyoki na yo moko ndeko na biso ke eloko nyonso le commencement ezalaka kapasi mais ere okoma mpenza ligne nde biso nyonso kozala nde en mesure ya kolanda yango. Merci bandeko balandi mpona ezalaki intervention ya papa Nkwamaza Paul ndenge tolobaka bino toujours na nsima ya caméra tozali na Wilson Songa nde na présentation ya ngai wa bino beni tozolana tozolancer message topesi bambote na biso nyonso babone na biso boconfia biso kolandaka biso na terroir des Anges TV. Merci topesi bino bamercie ebele et puis tozolancer bamessage na babone na biso ntango osabone fongola mpe notification soki tobwaki émission ya sika to tolance émission ya sika po bozalaka toujours à la page nde wana ezalaki moko ya bacommentaire to bamessage oyo babone na biso batindelaki biso. Merci wana tolingi tozwa fo vraiment bozala attentif kozwa bik kozwa feuille o lelo papa Nkwamaza Voto akochauffe papa Voto toye na ngambo na yo pesa biso oyo bongiselaki biso na mokolo na yo. Merci yambo ete tobanda ko ndenge kaka papa Paul auti koloba mpona mambo etali écriture ya baposo nyonso boconsidere oyo lokola liseki te tobanga susu mondele te to toseme tobanga ete kangela ye makofi mais na ndenge te ke bobimbisa na bilongi mais akisa oyo yo oza nango makasi nzambe na yo apesi yo yango moni tozotelema kala te mpona koexplike bino. Donc écriture oyo eza mpenza écriture ya biso banoire nyonso place tozwami ebimi na kati ya lingomba kimbangisa mpo ezala protégé mais eza nde mpona banoire nyonso eponi lingomba te kala te bozolanda yango ndenge papa asili koloba ozwi kele biso. Mais lelo tozobanda mo moke na ebandende tobake tokochauffe babiloko oyo esali lokola ekweya mwa mokenga tobandeli mpenza makambo na biso na ebandeli parce que oyo tolakisaki bino ezalaki lokola mwa flash moko topesaki bino mpona kotalisa eza écriture. Mais lelo tozozwa donc chapitre 2 parce que un déjà selegaki na historique chapitre 2 toza na généralité kuna toza na basupu ezali mvwala bisimba mazita bisinzu bidiengila mpe sakwameso. mais mvwala elingi koloba nini na bamindele babengi mvwala donc na kombo ya console biso tobengi yango mvwala na kikongo po ete kotalisa bino ndenge nini yango ezali. Mvwala ngai toki koloba ezali bilembo oyo emonanaki na mire de brique na forme ya chiffre 5 na D. Yango
epai ya bamindele babengi yango consonne. Babengi yango consonne, biso tobengi yango mvoile. Na ba consonne oyo mibale tango tokobanda kokoma makomi na biso nde makomi na biso ekomamaka na ba sansi mibale. Okoki kokoma ye na sansi ya kote 5, mosusu okoki kokoma ye na kote ya sansi ya forme oyo eza lokola 2. Lokola tolobeli tozolobela mingi likambo ya mvoila nde tolobi mvoila ezali kombo oyo elingi koloba nzete oyo epambwama, nzete oyo epambwama. Bamindele bango bayebi bakonsone na bango soki elobaka nini, me biso bilembo mibale oyo ezali koyebisa biso ke nzete epambwama. Or ke mpona kotalisa ete nzete ezali oyo epambwama, meme soki toke na Bible tokomona ete Nzambe lera alingi koboma mokili ayebisaki Noe asala masuwa. Me na masuwa wana ntango esilaki ayebisaki ete fo bato bakota mibale, donc mwasi na mobali to nyama ya mwasi na ya mobali. C'est pour cela bato bakotaki na kati ya masuwa wana c'est que bazalaki déjà ya kopambwama. Donc 5 oyo ezo représente déjà mwana mobali, 2 ezo représente mwana mwasi. Mais soki totali lisusu na mikolo ndenge Nzambe asali 7 jours de la semaine. 7 jours de la semaine so tozwi 5 plus 2 epesi biso déjà chiffre 7. Dozolakisa ke babilembo mibale eza déjà bilembo moko ya kopambwama ndenge elobi na biso la définition. Donc papa to mama oyo ozolanda biso na ndako oyeba ke yo mama oza ya kopambwama, papa mpe azali moto ya kopambwama. Toleki wana la fois passée toyebisa bino mpe lisusu bakombo nango mosusu. Ye azali tobengi ye na kombo ya Pakundungu, ye tobengi ye Pelekete. Donc ezali bason ya tam-tam. Bason wana ntango babetaka mbunda boyebi message nini oyo mbunda epesaka biso ya feti to matanga ainsi de suite. Toleki wana nde toye kozwa ba position ya ba mvoila wana. Mvoila azali na ba position, donc ba position mine to 4 positions. 4 positions de mvoila. 4 positions de mvoila. Tozali na position nkengi. Position nkengi. Toza na position nkanu. Nkanu position tsolo. Et puis toza na position konzu. Donc kenge toyebela ndenge nini. Kenge toyeba ye a partir ya elembo oyo totie likolo. Donc bamindele babengi yango eza sous forme ya point, mais biso tobengi yango singini. Donc eza lokola point de départ. Nkandu tokoyeba ye na point de départ to singini ya 7.
bango mibale baza na même famille ke tolobaki makomi na biso ebandoko maswati na kote ya mobali to kote ya mwasi nde na baposition oyo nde yango tokoyebela lolenge kani tokoki kobanda kokoma nde sikoyo bango mibale oyo nkenge na nkando bazali na famille moko eloko diferencie bango ezali mpo ye tobengi ye nkenge ye tobengi ye nkando wana bango mibale baza na famille ya 5 côté 2 toyei komona point de départ wana aza sous likolo toyei komona na position konzo point de départ aza na C point de départ aza na C bakombo oyo mpe eza korapele biso bakombo mpe eza korapele biso makambo mingi donc bajour férié ya bamboka na biso oyo ezali na mboka Congo. Donc ndenge tolobaki ye tobengi ye pa kundungu oyo tobengi ye pelekite awa tolakisi 4 position oyo ekosunga biso mpo mikolo koya tobanda kokoma nde tozali mpe na baprincipe nango to mibeko na yango toza na principe ya miroir donc le principe de miroir. Le principe de miroir, nous avons un principe de miroir. Principe de miroir. Principe de rotation. Principe vertical. Principe vertical. Na principe de miroir, bayebelaka ndenge nini. À partir ya point de départ oyo soko tie lembo oyo eza ko représenter lokola miroir donc talatala nde soki ozwi talatala ozotala ngo boye effectivement elongi na yo ekomonana na miroir donc soki otie boye nde yango ezali principe de miroir. Na principe ya rotation de kuna tozomona na principe miroir tomoni ke basine oyo nyonso mibale ezali ya kotala mais na principe ya rotation toye komona ke basine oyo échanger
Voilà na biso to consonne aza toujours na position ya 5 mais basine oyo échanger côté awa eza na likolo awa eza na C. Né na principe autre principe vertical tomoni ke ndenge tozali koloba na bino ete tozali na ba principe ya bamvoila na biso parce que eloko nyonso tu mpona kosala yango malamu esengeli korespecte baprincipe yango wana sikoyo tolobaki ete tozali na principe de miroir oyo etalisaka elongi na elongi boye toza mpe na principe ya rotation oyo échanger nini ba point de départ awa tomoni point de départ eza na C awa tomoni point de départ aza likolo mais baza toujours na même famille tandis que principe de miroir etalisi biso bafamille mibale famille ya 5 na famille ya 2 awa sikoyo mpe na principe ya principe vertical nde tomoni basali lokola bakokana kaka na principe de miroir mais différence eloko différencier bango ezali lolenge totieli bilembo na biso tomoni awa elembo eza ya kotelema awa esali lokola étoile awa nde elembo na biso tolalisi ye nde tozali toza mpe na baprincipe oyo tokomela yango tolobi principe de Lubab donc wana terme na biso donc lolenge kani okoki kobanda kokoma likambo na yo bakoki koyebiso par exemple esalela biso démonstration ya kokoma ya kosangisa bamvoila oyo to baconsonne oyo sans que opema à partir kaka ya point de départ oyo totie nde okoki kobanda tobengi oyo ezali principe de na principe de Lubamba kuna donc par exemple okoki obandi kosala lokola koconstruire sans que opemi bozomona ndenge babilembo wana ezali kobalana forme ya chiffre 5 na 2 bazali kobalana donc awa mutu akoki koya oyo ayebi kosala l'écriture oyo akoyeba place obandelaki a partir ya elembo oyo oyo tobengi singini me babindele babengi yango point de départ donc na bandeli awa parce que soki nalongoli point oyo selon principe oyo mutu ntango akoyeba te nabandelaki ye esika nini nde yango toyebisi bino ete écriture mpona okoma yango esenga fo korespecte mpe principe nango malgré ya bandeko na biso babindele eza mpena na baprincipe te soki botali malamu mais ya biso eza na baprincipe nde yango wana mpona kofaire comprendre bino bato bozolanda biso nde tolobaki ete selo nde tozopesela cour na biso ya bandombe toza na bachapitre ebele mais na bachapitre topesi lelo mpona lelo tozopesa kaka bamvoila nde bisimba ekolanda na
émission oyo ekolanda nsima mais lelo tozolobela kaka bamvoila ndenge yango tolobi ke mvoila na biso yango nyonso mibale oyo eza na forme ya 5 na d eza 5 na d te donc tolongola confusion wana ezali na forme ya 5 na d nde bango mibale bazali na baposition oyo tokoki kokomelaka bango donc mikolo ekoyande ntango tobanda kokoma bokoya kocomprendre ntina ya baprincipe oyo donc bamvoila na biso ezali na bafamille mibale tozali na famille oyo eza na forme ya chiffre 5 na famille oyo eza na forme ya chiffre 2 nde tous les deux familles baza mpe na baposition na bango ndenge tolobi ezali baposition minei donc 4 position na 4 position ye moko elembo oyo ezali na forme ya chiffre 5 azali na baposition mibale aza na position kenge na position kane donc ye moko chiffre 5 nde tomoni awa différence oyo etalisi keno ye moko azwi deux positions parce que point de départ oyo ya position kenge tomoni aza na likolo point de départ ya position nkandu aza na abandi na c donc elingi kolakisa ke mpona kokoma position kenge na ngai oyo nabandelaki ye awa mpona kolakisa ete awa na position kenge na même famille ya 5 nabandelaki ye awa donc deux familles oyo baza na bakombo mibale disons baconsonne na biso moko oyo aza na position mibale consonne oyo aza na forme ya d nde ye mpe aza na position mibale position sona na position konzu différence ezali kaka nde tolobi ya bapoint de départ oyo biso tobengi singini toza na singini ya likolo na singini ya c nde bomoni singini ya likolo yeyo awa singini ya c donc point de départ ya likolo na point de départ ya c donc j'espère que ndeko balandi bomeki comprendre. Merci bandeko balandi ndenge tolandi papa votour na bokebi tolandi kura mokoma lelo toyebisaki bino oyo topesaki avant élément topesaki bino avant ezalaki juste mpona kolakisa bino lumière kasi cour vraiment ebandi sikoyo lelo bokozwa cour na bino ndenge oyo bosengelaki yango bamessage ozalaki kotingela biso mais kasi papa votour azalaki ye moko te papa votour aza na papa kwamaza Paul ndenge toyebisaki bino nde bandeli nde tokoinvite papa yaka oya kopesa biso mpe d'explication claire sur oyo papa votour cour apesi na oyo yo comprendre nsima biso tokoconclure. Na kombo ya tata mwana mpe molimo centre ndenge tolandi cour na biso oyo ndenge papa professeur alobi tonkoma zai cour alelo ezali intitulé le voile na voile oyo tobengaki liboso na français console biso na mandombe ntango eza écriture ya bato moyini toutilize pas terme na biso ya bakongo tobengango nde voile na voile sikoyo ndenge apeseli awa ke eza na 4 positions. D'abord, avant de commencer dans la position, ils allaient dans la famille. À partir de là, ils ont la forme chiffre 5, ils ont la famille pas Kundum. Ils ont la forme chiffre 2, ils ont la famille Pelekete. Et comme ici, on a la position de voile. Ils ont la famille pas Kundum. Il y a une position Nkenge, la position Nkali. Baposition nyonso mibale bakosaisir yango ndenge nini so babengi position nkenge. Position nkenge ezali na famille pakundungu na singini ya likolo. Omoni siko tobengi position nkenge ezali na famille pakundungu na singini ya likolo. Toujours na famille pakundungu oyo eza na singini tobali na singini ya se yango tobengi na position nkani. Pour la éviter ce qu'on est dans qui to confuser zalaka.
Donc il dit la position na biso ya voilà na position na famille pelekete. O eza na singini ya likolo to benga musikoyo position msona. Toujours na famille pelekete o eza na singini ya se de to benga na position konzi. Peut-être par la nous comprendre ça de l'automobile na position ya voilà. Ils ont 4 positions, na 4 positions zali des années. Na famille Pakundungu eza na forme ya 5 et puis position kenge na position kali. Na position ito na famille pelekete eza na forme chiffre 2 na mole mutepesa na position sona na position konzi. Position sona ezali na famille pelekete na singini ya likolo. Oyo toujours na famille konzi ezalaka na famille ya pelekete nde na singini ya se. Si quand on y a un principe de voile, na mandobe ba principe des aébélés, mais oyo papa mkobaza ya démontrer la position miroir. Na famille toujours pas kundungu. Ce que l'on dit soko tata miroir et pesaka l'inverse nango. Mais ce qu'on peut zalaki na position que au cause la même les locaux nous sommes des gens nango soit même miroir soko tire miroir boyi oyo ko bima ay ko zala de boyi so ke bali na famille pas kundungu ko pesa famille peleketi na ba famille oyo na position miroir famille nde échange ka mesingini échange ka ti lebe a peut être robé na una sens boyi so ke bali na position ya na famille ya pelekete tuchamo skobi soko che miroir boyi iko bimasikoyo na famille sikonde awa na position miroir soki ezalaki na famille Pakundungu na miroir ko pesa position pelekete ndenge ezalaki na forme chiffre 2 awa iko bima na position nini ya chiffre 5 mais loko iko changer des années singini net awa eza na forme chiffre 2 singini ezalaka ya likolo ekomi sikoboyi ndenge ezalaki awa po ato ndekondaki balaki na position ya Pakundungu ato bali na position ya nani ya pelekete ndenge pesi forme ya yango de sikoyo tokoya siko na position ya rotation awa rotation ezali ndenge nini eloko babengi rotation eza neti eloko ezali neti obaloli yango esika ezalaki mutu ekomi nini makolo kotala siko position ya rotation ndenge ezali omoni chiffre na biso anani voilà ndenge ezalaki boye rotation ezali ndenge nini siko nde obaloli yango ero baloli famille yango moko kaka nde eloko ekochange sikoyo nde ezali singini ndenge ezalaki boye soki ezalaki na singini na se ekokoma sikoyo na singini ya likolo neti soko baloli yango soki deja esili oyo ezalaki obaloli yango neti oyo ezali aye boye ngo ndenge ezali osali rotation nango ezalaki soki mpe ezalaki na famille pelekete nde tobatombanaka toujours boye ere ekochange ekokoma nde siko boye na pone eloko tali neti kaka rotation awa nde na forme nani ya principe vertical na principe ya vertical ezalaka ndenge nini famille nde echangeaka mais singini ezalaka toujours yango moko omoi ndenge ezalaki awa sikoyo ntango ebandaki na position nani ya famille ya Pakundungu sikoyo ekomi na position ya pelekete sikoyo tobandi mpe neti kaka awa tobandi na position ya nani ya pelekete ere totie na vertical nango ekokoma sikoyo nde position nani ya Pakundungu eloko nini tolobaki awa nde singini kaka nde moto ezochange etanke ebandaki na nani singini ya nani ya likolo ekokoma mpe sikoyo na singini ya nini ya se plito ya likolo toujours omoni sikoyo ndenge ezali sikoyo ndenge ezochange sikoyo position na famille ya Pakundungu na famille ya pelekete peut-être mpona lelo ndenge elobiki po leta is money peut-être soki si boye nakoma tata mwana mpe molimo santo amen. Merci Bandeko Balandi, Terroir des Os TV, on les a dit pour la mission Mokoloma Lelo.
ndenge toyebisaki bino Terroir des Anges TV amemelaki bino baémission ebele nyonso wana mpona kotombola lokumu na biso bato boyindo mpe na kotambwisa nkombo ya Papa Simon Kimbangu à travers le monde. Vraiment wana ezalaki cours na biso Papa Boto ndenge apeselaki biso yango mpe Papa Komazai Paul ndenge aye kointervenir tozolancer message epai na bino babone na biso mpe bato bazali kolanda biso ete soki comprendre bien te komela biso na numéro na biso ezali wana na WhatsApp ndenge biso na appel normal tokozala toujours wana mpona korépondre bino ete Terroir des Anges toza mpe na compte Facebook komela biso tikela biso message na biso na Terroir des Anges TV tokozanga te korépondre na biso répondre à bien. Merci Lelo, tozalaki bongo na lisungi na ngambo ya caméra ya Deko. Wilson Songa Wazali, directeur général adjoint la Terroir des Anges TV. On est le Belezali Ngai Wabino, béni Touzola, na wana tozopesa bangote na biso na mama Espembenza. Merci na soutien na yo, pe topesi mbote na mama Dede place Ozali, bangote na ebele. Tozabi na bandeko ebele awa, toyebi bankomazai na biso o ba maison toujours pour soutenir biso topesi bangote, tozabi na bandeko mosusu baye ko assister na émission na biso entre autres tout ça na Papa Louange, tout ça na Papa Jonathan, tout ça na Papa Malachi, tout ça na Papa donc vous avez vraiment belé, vous avez Papa Jérémy, vous êtes belé, topesi bino bangote, pe vous continuez toujours pour soutenir biso na émission na bino bolingaka mingi Terroir des Anges TV biso na bino tokutani mbala ya sima. Ciao.